7h15, nous avons que vieux c'est marrant Kofi. Na cité qui l'embête, on a mis bien na kati na mon téléphone comme na benga oyo opposant moi courage na benga nouvelle moi aux États-Unis 3h du matin il pas ébalité donc en fait nous na la musa qui un peu et puis na aujourd'hui ta femme manager na zuya bina oui quand nous fait qui pourtant lobby to solo de masola vieux le 19 mars na tongo ça jour anniversaire na bengi na yembela le téléphone abia ali ki nanga motema na compréhension na mibele na moni anniversaire oyo même si na suka to mona subo était physiquement na lingi yo et puis atanga ba komba bato atanga ba komba bato atanga Patrick Mangasa atanga Evariste Bouchard atanga François Béa atanga Baadi atanga Liota atanga Pacho Panda atanga Susuna de Okusu moi quelques maintenant donc alors bateau on a beau vendre la place moko na okasol beau vendre la place moko beau ça la moi beau fêter anniversaire na ngai beau ça anniversaire na botine na ba image donc mon anniversaire na o eza suka yebo atangi bateau hier tozaki na 40e jour ya papa na Michel Kabia nous observé Sami vie okasol ah te kulu tuna master na ebisina ke na lukabino to lukaka jour mo to vanda to meka ko organiser anniversaire na pour le 19 là on a baillé non pour ça date on a papa Tendai qui est son grand ami papa Tendai na moi baba Charles ka botama 19 les a donc le jour on a publié photo mo na kangana et concert à Suka beta qui na on a organisé na pour na pétion en tout cas ta ba cérémonie via Kofi via zonga na kino na pétion en tout cas to na bible ya plein via beta qui ta ni revendre zali mko Suka za opesa revoir na scène nande na kamera le kana donc vie peine perte mon mais c'était quelqu'un qui était préparé psychologiquement parce que chaque fois derrière ma solo dans son aïe nous sommes dans un sens wana ya ko aluka ki pe abunda ki pe pour se faire revaloriser na Nicolas Suka ah comme il peut na ko tungisanga mingi ba konzi ba sali bote pour ni talanga boy mais ba cause ba ça c'est mingi ba to na tangi wana na koloba les abato to ko remercier parce que ba mo ba étant la passe ba 2-3 voyages à Suka via Simaro à salle na poto parmi bato ba sali c'est na moi makoki pour comment que les poteaux avec nos faire soigner ça donc on est au son est parce que via ça on a refait un poteau te banakala tout le que les bosso wana ya za mutu monso ake mundela PCR amoni mundela PCR rendez-vous par exemple ba rendez-vous poteau za va 2 mois Olivia zela kuna vio mona zone neki ali azongi neki wana ngaso to kutane do na fâché do vio sabo poani ni do il faut tikala kuna 2 mois belete zalaka kuna bona boki on a une équipe. Moi quand il y a 2 semaines, mon docteur, il y a rendez-vous dans 1 mois et demi, on a vu une équipe. Donc je pena poto penda bana kala kaka ba contrat belé na ebi menga jimu kelinga ba témoigner. Via la contrat ça c'est 6 mois na poto be AFC producteur na zona ça. Donc c'est quelqu'un de très grande valeur, j'ai eu le temps de l'approcher et puis Batebeli m'a approché qui est bana lingua la c'est quelqu'un qui est professeur Mingoina, Arogène Tingi bana lingua la vena ba télémaki. Ça va bien pour naïe par rapport à mon monument. Je pense qu'il était préparé psychologiquement. Et puis, mi pesa ki manza me mingi makasi. La dernière fois na memi abinanga memanga papa na kana utala mosa papa wemba. Na yeko zoya watoke utala mosa papa wemba. Amemi li mosa papa wemba chapelet na statue ya Sainte Vierge Marie. Pesi ya ngolo bilo msuna pesa wote. Nous sommes 4. Je l'ai accompagné chez Amazon. On a après ma matanga après ma maman
eza perte monene oyebi moni nakomaki mpe koloba aza ebemba leta donc comme likambo ya leta famille mwana moko aza bana mosusu 5 bana na poto mwana moko nde azalaki na biso aza na kisasa wana ye nde motu atika lokola mwa motu atrain par rapport à opération motu osalama partout na monde entier ja merci à trop Safro Manzangi obengi ngai nazwi Safro azolela na Londres abi abandaka musique comme accompagnateur comme obengi Masia ntango akota bakota ya orchestre nango ntango ngai osafilme nde ozwa komona Safro donc bato baza ebele basouvenir eza ebele na remercie bato tout à travers la planète bamélomane tout na monde oyo bachange bastatut na bango na Facebook na ba WhatsApp na bango mpona kolela vie na biso vie mpena mena vrai kinois véritable ya matanga mo monene biso donc Je pense que nous sommes à la famille, nous sommes à l'endroit là où papa nous tombe, résidence je pense que bonjour moi comment émotion zali na kati ya famille et tout ça leki ne ya suka leki na vraiment ya suka papa oyebi ndo manuel yé tout ça je pense que kakeo ekomi tosatandaki nango teke tokokambwana ya na biso ya boye kaka tokambwana tosatandaki te donk vie masiya ya simaro tondimaki te donc tinde toza na emotion makasi moyebi tonaka baninga eza te yaya ya baleki ebele yaya ya bana ebele yaya ya bakoko ebele yaya tondisama na bolingo nayebi te soki nakoki kobakisa so eloboni donc toza baya na émotion donc émotion mpenza émotion te sikoyo tondima te te yaya moto atiki biso akeye. Je pense que ma téléspectateur nous sommes vraiment ce qui était important à accueillir la famille. C'est vraiment neti ngai kokisango yango bana se bayokaki yango me babombaki koyebisa ngai bayebisingaka soki na ba 12 euro babombaki koyebisa ngai babombaki koyebisa ngai bayebaka so na juste yango kosala bapasi makasi babombaki koyebisa ngai